qu'on appelle si batonyo sombote ou bakolanda vidéo à lelo ngai comme on a Clarissa Kwala bibanata na vidéo o ya lelo na lobi ko to mekanani ko sosola makambo ndenge elekani ba corps ou ba signé entre Rwanda na Congo. Nazana question moko ya kutuna nani ebandaka boni ebandaka ndenge nini bato babanda ko signé ba corps ebandaka nani ndenge nini likambango ebandaki ndenge nini na lecture o nga nazana ngo nga nazomona ke makambo oyo ya ba corps o bauti ko signé oyo na ndimi te ke bandi lelo parce que tango bato ba ndenge balobaka ke biso tokenda kosala coup d'état mpona tozwa mokonzi biso tokenda kosala coup d'état mpona tozwa mokonzi me nakanisi makambo nyonso ebandaka nde na coup d'état oyo moto ake kosala parce que tango moto ake kosala coup d'état est-ce que moto asalaka coup d'état ye moko kaka ye moko ake kosala coup d'état non il faut azala na bato bako accompagner bato bakopesa mindoki bazali bato bakosima mindoki bazali bato bakoboma bato bazali bato bakoramase bibembe bazali bato oyo bakopesa bato mpona basima mindoki bazali e bato oyo soki babomi bato esili il faut bakima bazali bato oyo il faut bapesa bato ba visa mpona bato oyo babomaki bato bakima bazali bato oyo babanke oyo ekofinanse makambo nyonso ekolekana wana bazali maintenant so tozongi nsima mpona komona ndenge nini na Congo Sassou Nguesso na Pascal Lissouba basali baguerre toyebi nani azalaki na nsima ya Pascal Lissouba toyebi mpe nani azalaki na nsima ya Sassou Nguesso banani bamboka nini ezalaki na nsima ya Sassou Nguesso maintenant bamboka nyonso wana oyo ezalaka na nsima ya Sassou Nguesso wana est-ce que bango bayakaki na nsima ya Sassou Nguesso oyo fele non parce que oyo mpe ezali leçon na bato oyo balingi kokenda kozwa bamboka na makasi awa sikoyo Sassou Nguesso asali baguerre azwi mboka asali baguerre na Sassou na Lissouba banyongo nyonso oyo azalaka nango est-ce que afuta non maintenant soki bato ba aider Sassou Nguesso mpona azwa mokonzi wana est-ce que bato wana bakoloba te biso toyaka ko aider yo kaka mpona yo zwa mokonzi na pete non toujours soki bato basali likambo soki bayokani bien te na suka soit bakoswana soit babanda kofingana soit babanda kobomana baninga soit babanda kobimisa ba vérité ndenge yango ezalelaki maintenant awa toko comprendre que mais bakor oyo Sassou Nguesso azo signé na Rwanda ezali nini na lecture nanga ezali nani ba dette oyo ya ezali nango ya kufuta na tango oyo ya salaki ba guerre na Lissouba na tango ya azwaki asali ba guerre na Lissouba bato oyo ba accompagner ke ye pana azwa mokonzi wana maintenant bato wana bakoyaka kaka mpona koloba ke nga na edeke yo nga na pesaki yo bato na ngai mpona ba accompagner yo maintenant ofuti te lokola so ndenge ofuti yango te sikoyo tokosala ndenge nini
na tango o toyokanaka tolobaka boye tolobaka boye tolobaka boye tango yango ekoki maintenant il faut to concrétiser likambo oyo tolobaka. Maintenant bato bakomi komona kaka ke bato bakomi ko signer baccord mais yango ebandaka ndenge nini mpona bango basigner baccord yango likambo yango ezalaki histoire yango ezalaki ndenge nini mpona bato bakoma kosigner baccord lelo question ezali nde wana mpona ngai ezali nani likambo oyo moto ayaka kozwaka mokonzi na bacoup d'état et soki moto azwi mokonzi na bacoup d'état bato nyonso oyo baakompagne ke ye oyo baede ke ye mpona azwa mokonzi bakolandelaka ye parce que il faut yafutaka bango mbongo na bango et soki yafuti bango bambongo na bango te akosala nini akopesa mabele nakokenda mosika te. Modeste Boukadia azali Andrea Ngombe azoloba na likolo azia na TV alobi bido omwani Modeste Boukadia ye moto alivre ke mindoki kuna na Congo oyo bakoboma na kati ya lopulu. N'est-ce pas Modeste Boukadia alobaka na bino awa ke ye azosenga nini azosenga soso na ye kuna epa ya soso ezali code epa ya Sassou Nguesso. Mais soki déjà Modeste Boukadia oyo azali congolais azosenga oyo ye part Andrea Ngombe alobi ko batie ye 3 millions na kati ya compte na kati ya compte ya Modeste Boukadia wana Andrea Ngombe mutazolo. Mais bongo bato mususu o baza ba congolais te bakosenga bambongo na bango te oyo ezali analyse nazo sala na lobi te ezali ndenge wana mais nga nazo sala nde analyse ndenge wana wana nde lecture na nga nde ezali ndenge wana parce que kokanisa te ke ndenge na mokili ndenge bato batambolaka okutana mwasi te okutana mobali kaka lelo na lelo oyo yo okutana ye wana pe ka lelo na lelo bino ndeko balani parce que likambo bakor ezali lokola likambo ya mwasi na mobali histoire yango ebandaki ndenge nini o mwasi na mobali wana bakomi okenda kobalana bino bokomi komona bato bakomi komona kaka ke bato bakie kobalana. Mais est-ce que likambo yango ebandaki kaka jour oyo bakenda kobalana wana o bato nyonso baye kolia baye komela masanga baye kobina est-ce que likambo yango ya mwasi na mobali ebandaki kaka mokolo bango basali mariage wana non. Donc likambo oyo ya Rwanda ekoki kosala te que non bango bayi kosigner baccord donc makambo yango ebandi kaka lelo na lelo wana non ebandi kaka lelo na lelo te. Donc ezali histoire oyo ewuti na banini mpona nga ewuti na ba coup d'état oyo bato basalaka. Donc oyo pe ezali nini ezali leçon mobimba ya kotire mpona koloba ke mais tango bato basala ba coup d'état conséquence nango ezali nini mais conséquence nango il faut bato nyonso tout oyo baede ke yo wana yo futa bango soko futi bango te bango bayi kozwa soit ba minerai na bino bayi kozwa soit babele na bino. Na ba symbole nyonso tu oyo elekani na Rwanda bomoni bien que na ba discours nyonso elekani kuna bomoni bien nana azalaki na position de force kuna ezali ba Rwandais mutu bazalaki na position de force parce que boyoka ba discours oyo ba Congolais bakopesa kuna ba Congolais tango nazoloba Sassou Nguesso na bato na ye ndenge nini bango bakopesa ba discours et ba discours oyo bango bakopesa na ekolakisa que bango mutu bazo devoir Kagame wana na lecture nanga et pona ngai ezo wuta wapi ezo wuta na ndenge Kagame sa edeke ye pona kozwa mokonzi wana na kati ya Congo et ba conséquence nango yango yo et maintenant il faut qu'on pèse ma belé maintenant il faut qu'on pèse ba minerai maintenant il faut qu'on pèse ma kamonyo surtout oyo pona nini et les factures il faut foutre facture. Yo utiliser courant ya bateau olobi que te ngana kofuta te okofuta donc akomi kofuta siko yango wana Kagame ayakaki liboso mpona koloba ke moto na bino azali na banyongo na ngai il faut ya futa ngo bomoni bien ndenge nini yake kuna décorer
maintenant kodékore badékore wana elingi koloba nini ezali symbole mobimba eza na ntina nango. Donc bato esengeli bayeba kosala lecture, bayeba kosala lecture. Nalobi te ke naza na raison te, me nazoloba kaka ke mwasi na mobali soki bakutani kaka lelo na lelo bokutani, kaka lelo na lelo bobalani, kaka lelo na lelo bobengi bato, kaka lelo na lelo bosali fete lokuta. Donc makamba bakor oyo ekoki kozala kaka ya lelo na lelo awa bote. Donc il faut komona yango déjà na tango bakosala baguerre. Bato basi babosani déjà que baguerre esalamai na kati ya Congo wana. Et soki baguerre esalamai na kati ya Congo wana, bato nyonso tu oyo ba aider moto wana yaka na mokonzi. Est-ce que bato wana nyonso tu basi bafuti bambongo na bango? Maintenant surtout au cas na première guerre mondiale. Eloko nini ba français basala? Baboma bato te? Tango babadji africain ba yuko aider bango. Na la fin bango babomi ba africain na pona nini? Parce que même ba africain nyonso tu ba ye oyo. Soki il faut biso to futa bango biso to jambongo te. Ale to liquider kaka bango. Maintenant bato oyo balandaka bato basalaka ba guerre sikoyo. Il faut ba yeba sikoyo. Parce que bango basala ba guerre wana, bazana ba plan A, bazana ba plan B, bazana ba plan C na bango. Oyo, yo landi, opesi l'énergie. Après sikoyo bakamati yo moko babomi. Bato bateyama.